Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deli na Yesu liboso na bino kosala video oyo ona lobe bino makambo oyo na amoni lelo lundi le 15 mars. Makambo na kutena ona 12 a bandeko na ngai ezalaki somo. Ezalaki makambo ya somo. Yana bina partager yango na bandeko na ngai. Bandeko na ngai to bondela po ete Nzambe azala na biso. Nde na kombo na Yesu. Nzambe papa biso mozali likolo na se ko na biso Yesu Masiya to liboso na nga na bandeko nyonso to ekobondela epai na okolo. Nzambe to pamboli to komiso na opportunité opesi biso papa pe ngai pona leka kosala video opo ete bandeko balanda ngai papa oza Nzambe na biso. To pamboli opona nyonso ozosala Nzambe na bomoi na beleli présence na katikati na sika au Saint-Esprit. Zala na nga na osala video ope ba ange luna Nzambe na bomoi ba kampe tututu na nga pona protection na nga. Bataki nyonso monguna satani eza mosika na nga na kombo na Yesu Masiya. Pe ndeko moko na moko akolanda ngai papa Saint-Esprit zala na ye. Ndeko moko na moko akozwa video o akopartager yango Saint-Esprit. Mona e papa pe papa ekipe mobimba papa mona bango Nzambe na bomoi. Nyonso to bondeli bongo na kombo tata pe ya mwana pe ya molimo santu. Amen. Bandeko na ngai napesi bandeko nyonso merci ba o nyonso babengaki ngai na ndenge babengaki ngai vraiment ba conseil makambo ebele tosolaki. En tout cas bandeko nyonso video on a saki dernièrement le na pesa numéro téléphone. En tout cas batu babengaki nazoki pe tana nga mois de jours oyo na sola quand même na batu na kokai kosola pe na ba misupe ona soli na bango te to benga na kaka to kosolola. Problème ya te talaka batonde za mutu moko kozwa e kaka mutu moko munoke ato biosola 10 minutes même masolo ezosa kitoko bana Nzambe masolo kitoko elengi boke pe 30 minutes 20 minutes bosololi vraiment yango esali ke na sola na batu nyonso te na banda komela ke na rappeler problème te na kobenga kaka Nzambe apambola bino pe bandeko nyonso botiaki ba commentaire atuka na monaki yango Nzambe amona bino ezoko encourager nga vraiment makasi video wana na salaki la fois dernière bandeko na ngai na pesi papa eki Nzamba pambola papa eki na ekipe mobimba oba partager ba video Nzamba pambola bino bandeko na ngai naza un peu faible nde na sa video oyo po makambo na otokuta na leo na 12h eza mamo makasi mena bino la na makambo te funa lobango so na lobe on donne na video de na cotition sima na monique na se libérer na zwiki mia boye kaka na mona o makasi mingi na mona o makasi bandeko na makamni na monaki pona na banda na liboso des semaines passées Nzambe aibisaki nga Deli prépare-toi po monguna satana azosalela o aza na projet moko makasi pona yo azoluka salelo moko munene monguna satana azoluka salelo kwa munene Nzambe aki koyebisa ngai yango bandeko na ngai dokwa Nzambe ayebisaki nga na se prépare omoni Nzambe so omoni avantage ke Nzambe alobela mutu ayeko signaler nga bien avant que na se prépare po monguna satana a préparer loko munene pona ngai denga pe na okaki bonga tanke mutu na bosono na banga kinga bia zo préparer nini Seigneur nde nazwaki pe vos bato pe musu babenga kinga mama Deli tomoni ke munguna mutu azoluka dragon nde mutu azoluka yo boyebo banini bato bapesa nga vraiment mama nini ebele mais okona yebi ke naza na Nzambe po aza likolo na nyonso
makambo na osala nzambe azosepela na nga azopekisa nga te aosepela na nga ye mokuta oloba na nga loba yango moni ke nalongolaki mpe kobanga biso bana nzambe soki nzambe abino se prepare enge loba nini nzambe abino se prepare monguna satana aobongisa eloko ya monene mpo na yo donc enge lobaki fo kota na priere epuis ozala na distraction te okota na priere ozala na distraction te mpo monguna satana so akuti na distraction ezala mabe. Le nzambe alobaki na nga bongo apres sikoyo nayaki kofandaka naobondela apres nabi te motema na nga ka butu moi nabi nzambe abe na se prepare mbamoko nayaki kokota jeune mo boye nga binasala jeune na nga nabaki liboso nasala 3 jours mbamonga nabi te nakende yango 7 jours nabi te nasala 7 jours nabandi mpe bajeune na nga naosala bapriere na nga bajeune na nga bapriere na nga ntuka namonaki présence nzambe makasi makambo ebelebele alakisi nga mpe mwa makambo ebelebele mpe kaka oyo tolobela puta ale apres sikoyo naye komona bon 3e jour ya jeune na ngai le nafukama na ndo ekobondela vers ba 3 heures bandeko so oza na bitumba kobondela na 3 heures eza très bien so oza na bitumba so ozobondela na 3 heures eza bien bandeko na nga nafukami nazobondela mbamo nzambe ayebisi ngai bon paster moko boye nalobelaka awa bon natanga na nga kombo nete nga atanga na nga kombo nete mais bato ndeka na dekriaki ye bato bakomprenaki eza ye chaîne moko ya monene ezwaki révélation yango ekende kotia yango etraduit yango na français balobelaki nzambe apambola bango na mosala kitoko bazosala mpo na landi yango namoni ke babakisi eloko te na mambo nalobaki eza kaka batangaki nde komba paster yango me nga natangaki komba paster yango te mpo mosala na ngai eza kotanga komba paster te loba nzambe aloba na ngaki etanga komba paster wana nde nakoki kotanga kombo me so nzambe alobi tanga komba paster wana seke alingi paster wana abongola motema me na boye penza nayebi te so nzambe akolobaka mpona satanise mona tanga me nga mo mpe namonaki so nzambe alobi tanga wana na otanga me na nga moko boye nalingaka na nga kotanga te mpo namonaka malamu mutu ye moko abondelaka olakisa eka so ozosala boye nzambe akofungolo miso ya molimo omonaki boyeboye ale ye moko abanda koyeba siko paster oyo aza mabe ke yo oyebisaka ye mpo makambo ya esprit ndeni mutu akondima ngo so mpe okosi ndeni mutu akondima ngo ozomona nzambe apambola papa na biso wana oyo atiaki yango na atraduit yango na français na sepeli mpo en tout cas balongoli te babakisi te ka kombo ka batiaki wana nde elekaki nango wana sikoyo donc eza na onka volonté ya nzambe ti ekendaki kuna etangami bakombo kuna eya na onka volonté ya nzambe alingi ke bato mosusu mpe bayoka mpe sesa do nzambe kaka mpo etalami soki 50,000 personnes nayebi te lelo so ekomi combien mokolo wana natalaki yango 50,000 batali yango ngabi wow en tout cas vraiment bao bazwi mayele mpe bazwi mayele bao mpe bazwi mayele te bango kaka c'est ça mais bana nzambe bacomprendre c'est ça bon ata bato mosusu bacomprendre te mais esali déjà bien mpo le bakomona yango bango moko mpo tan oyo tokomi bon ekosala sikoyo le nafukamaki na obondela na 3e jour ya jeune na nga nafukami na obondela vers 3 heures du matin yango na obi fo kobondela na 3 heures surtout so oza na bitumba kobondela na 3 heures eza très bien nga nafukami na obondela na 3 heures du matin mbamona nayoka nzambe abandi koloba na nga na litoi nzambe ayebisi nga Adeline bato ya mutu wana na otanga ebino kombo te mutu wana bato ya mutu wana bayaki mutu wana do paster wana o batraduit nini kuna na français bato ya mutu wana bayaki ngabi bon alobi angelu na yo alandi bango mbangu nde tozoloba boye bazopakata mbangu kuna ange no alandi bango baopakata mbangu nzambe aloba ye bon abi ange no alandi bango baopakata mbangu kuna ngabi bon ale epe kokata nango wana nzambe akataki wana
alenga na bien nzela boye koma muselulu nzambe abi ange na yo bandeko moko nzambe alakisa nga ba ange bazala nanga ange moko kaka ya munene ta mapapu aza suna ba ange ebele ange moko aza suna ba ange ebele nayebi te so tobenga banani bakange banani ba ange antuka nayebi mpe biloko wana mingi te na koluka nayeba mpe biloko yango wana me ange moko oyo ozomona abitala ba ange no nazomona bazali soki combien de ange me moko kaka ya pamba aza deja na ba ange misusu ebele lisusu donc c'est que ange wana moko na ba ange na ye wana na ba groupe na ye balandaki bato ya pasteur wana ozomona ali nayokaki vomester na junonga bi wow namoni bango ata komona na misu te donc bapakati bato ya pasteur après sikoyo nga siko nakanisaki eloko oyo nzambe alobaki na nga na se prepare mpona wana nzo kutu wana eloko te eleki nango lokola kaka na programme hygiène na nga ya 7 jours na continue hygiène na nga ya 7 jours ti lelo lundi oyo toza le 3 mars 2021 lelo nde moto esalaki jour na nga suka ya jeune wana jeune nango na bandaki kobanda yango kaka minuit na 6 na nga na 18h na bandaki kosabo me na bandaki quand même kobondela sérieusement mais samedi elembaki mwa ndambo mpona kome koyamba bapele ebele lobi mpe dimanche antuka nasambelaki nde nasambelaka te lelo lundi nasambelaki na je crois 3h to minuit mais là est-ce qu'on a 6h nasambeli te na 9h nasambeli te na bi il faut nasambela 12h na papa moko boye akonseyaka nga abengaki ngai namoni video boye tobandi kosola na ye wana na bandi oyebisa révélation moko nauti kozwa quelques jours awa nauti oyebisa révélation nazwaki nde nayebisi ye nde aexplike nga mpe makambo so ezalaki na kati wana oyo nga na comprendre te nga bi nzambe azwa lokumu nayebi so mpenza yango futa osala balive mpo ozoloba boye moto mpe alobi no mama deni place olobi révélation moto mpe alobi no place wana eza boye boyoki yango mpe mbala moko ozomona eza vraiment kitoko mpo mingi bakotaka na bacommentaire mpe te après mbala moko na 12h nga na bidu na 12h il faut nasambela bandeko na ngai makambo nga na moni naoyeba te kombo na opesa yango nayeba te kombo nini napesa yango nayebi te bozala na explike bino namoni nini namoni nafukami na 12h na bandi kobondela na 12h ya lelo oyo naosala video oyo ya lelo le 15 mars 2021 nafukami na 12h ya lelo mbala moko na bandi kobondelaka ndenge tobondelaka na bandi kobondela kaka na bandi kobondela mbala mo na bandi komona vision bandeko na nga na bandi komona vision siko na omona lokola avion lokola camion eloko moko kaka boye ngabi siko na oluka na yeba wana eza avion obi eza eloko nini onga nazomona bien bateau ou bien camion nazoyeba te mbala moka nde nazoluka nayeba bongo bandeko na nga ngai na komi mbala mo na kati ya avion wana nayebi te koma nakomelaki na avion ngam nafukami nazobondela na ngai ngam nafukami nazobondela mbala mo na se retrouve na kati ya avion ofukami ozobondela na bandi komona vision eza te ko ndoto na explika bino boye po bocomprendre biloko yango ndenge esalamelaka meme bocomprendre yango na explika boye nafukami na obondela nazomona vision monso omona vision bandoluka ozokomituna eza nini oyo eza nini ti ocomprendre yango so mpe ocomprendre te nzambe akoexplike oyo to bilo mwa bon mona nde ngai nakesi retrouve na kati ya avion wana na kati ya avion na se retrouve na fandi wapi avion ezalaki boye nde avion ezalaka
bon na éviter libanda nango ezalaki ndeni na comprendre qu'on peut malonga te mais na ngasi ko na yebakaki na sima nango ezalaki na porte moko ezalaki afungwama porte na ezalaki na escalier ngasi ko na kiti sikoyo na se trouver ce qu'on a kiti na escalier ya porte ya avion ya kofungwa mezo kende likolo nazomona penza mboka na sebo na likolo avion ngasi ko na simbi mabende moko boye pe na zu makolo nanga na tie na biloko eloko moko ezaki ya otela makolo ezaki lokolo moni pedale ya velo nde tokota lokolo na pedale ya velo tie lokolo na yo okoti lokolo eloko moko ezalaka boye ekangi boye na pedale oyo ya velo aboye donc isko eloko moko ezaki na kotisi lokolo nanga makolo mibale na kotisi boye esali boye esali lokwa na pandi mwa moke makolo na tie maboko boye na simbi bibende oyo ya escalier wana na fandi na nga wana nazotala na nga mokili avion ezokende nga na se retrouve bongo na ndoto te ka nde nafuka mai na se retrouve kuna si place esika nazalaki nga mona ndako esika nazalaki esali nga lokola ndeti na lali do esala inga lokola bongo na yebi te na moma na so mutaki oningisa nga soki elingeki se retrouve ni en tout cas na yebi te donc nga nazokende na avion mbala moko naokaka mwana moko moke na nsima na nga azalaki lokola ndeti ba 6 ans mwana na ando bananga longwa wana ngabi na longwa andi na telinga binani yango atiki mwana boye mwana muke boye place oyo eza risque mwana muke za la place mwana nga za ba 6 ans mbala moko mwana ngo azoloba nanga pe makasi na autorité moko longwa wana ngabi mono impoli bwendeni nani yango tiki mwana aza na risque mwana na bi longwa place nanga na fanda na longwa nanga na fanda nanga bi ngana longwa ayo fanda mwana mukebo pi place eza risque oya kokweya mbamo mwana ngo atelemi abandi koluka leka liboso na nga nazobunda naye nazoboya mwana leka liboso nazoprotéger po aoya kokweya bandeko nanga nazo protéger mwana nazo linga leka bopo escalion ezaki ba escalion za mesera mutu moko ka do fuboza so bo kita fuboza mlongo boko za te des personnes bo kita mwana wana bandeko na ngai abandi ko bunda wana ka kitanga pe nazo boya nazo protéger na mona ka azaki tellement makasi aleki liboso nanga na fandi na escalier zoka lokola na fandi na katikati escalier sko na se nanga eza lokola ba escalier betagere wana yeba benga ngoni betagere wana ya escalier na mtiso benga ngoni betagere kana lo ba escalier ezalaki ata misatu boye liboso nanga nga sko na fandi na position neti na pandi mo moke makolo boye na simbaki boye nazotala mokili nde avion ezokende totiki pe mboka tokomi ndeti na desert mbamoko mwana wana bandeko na ngai mwana wana abandi koloba na ngai mwana wana sikoyo lera fandi liboso na nga atali siko nga boye nga siko na kamwe mwana afandi place ya risque nazobenga help mwana akokweya boya koede mutu akoyeda azalaki te na avion nayebi te so pilote ezalaki nani nayebi te so pilote nani nayebi te soki bato bazalaki na avion yango to ndenge nini nayebi te wana namonaki te mbala moko mwana wana afandi liboso na nga tali nga boye face à face bandeko na nga lelo na 12 nazalaki face à face na demo ye moko face à face na demo nde sikoyo namona mwana na azwi loboko na ye bandeko bolimbisa nga mpona terme oyo na obimisa awa mpona mo oyo na oloba awa nga mnona nga nakoka mpenza te makambo mosusu eza tabu te ya oloba nga mpa na mnona na mona yango tabu nakoka koloba ngo te mbala moko mwana na azwi loboko na ye abandi koluka akotisa ngo ndeti na nzoto na ngai kasi kuna bi mono impoli bozo kokotisa loboko no na nzoto na nga boye ndeni oza impoli yo ozongo kokotisa loboko azokoti loboko mpe makasi awa azoluka akotisa azoluka yo lelo omona nde na osala nga na bi mwana moke yo osala nga nini
mwana na lobi yo lelo makambo na kosala yo eza likambo suka o nga na moni ifuna salo yango pona mikio na ba position nyonso na okokote na mikio na ba position nyonso na okokote likambo o nga na osalo lelo eza eloka suka soki ka na sali yango obanda suka lota nde ozolota te ata ba vision ozomona obanda omona su te ata ba révélation obanda omona su te o ka nga na osalo lelo nga osala nga nini bamona ekoloba ne yo oza démon yoza satan apeso yoza satan mwana oyo alobi omoni nga nde nazosala olelo komona azoluka ngabi ngosala nga nini tika nga siko nazoboya pe kolongola maboko poso na longoli maboko namona mwana ngo aza tellement makasi aya kobenda nga kobwaka nga po azaki vraiment makasi nga funa simba ka bibende o pona kweya te nga na kokweya te funa simba bibende mwana o na ndoluka na protéger aza na mwana te aza satan penza ye moko bandeko. Après lo nini akoleka mwana na biyo nga funa zwaka musapi na nga na koto na nisi na olelo aolo basko nisi sko na lingala bo traduire on lobi en français fait ça moi propre nga na kozwaka musapi na nga kaka lelo fe kota na nisi na yo pona sali yo nyonso na kokio te nazosala nyonso na okoko te lokola yo linko tika kosala ba video te lokola yo ozosala kaba surtout video o sali ya suka o video o sala ki mukolo wana video wana epesi nga kanda video wana epesi nga kanda yo na bifuna koti soka musapi na nisi na wana kana bi nzambe nanga bongo yo makambo ya ba video eza na rapport nini na kokotisa mutu musapi na nisi alobi nanga so na kotisi oka musapi na nisi na yo olota su te okobanda suko mona nde ozomona te so na kotisi oka musapi na nisi no esile na okotisa kale na obimisa na bimba mona étoile nao na ozula ngo kana pona mekio na position nyonso na okokote elo na osaloka ngo na video alobelaki mingi video o asuka na salaki ndeko nanga okolanda video oyo tala video o asuka na oto sala monguna satana bundisaki nga na video o aba meshi bandeko nanga na moma o tozali soki pasteur na bino komi kote bino botika ba meshi se kaza ya nzambe monguna satana interdit bango baloba na batu te ke fu basala dépouillement ya libanda interdit bango eloko wana nayebi te soki ngam nayebi te soki bomoni deja passé moka munene azolobela makambo ya dépouillement wana monguna satana interdit bango na moma oyo tozali baolobela ngo te po monguna satana lingi te bato balobela video wana le na bandai kosala ngo bandeko nanga oyo ya basira nde bamemenga na mai na pika église na pike crise na ebiso na moni pa nazokufa nzambe ka mutaki kozongisanga su na bomo eka na 6 place wana le non sa video alobi nanga surtout video o sali ya suka oyo siko nga moko bandeko botala na video wana bokomela nga eloko nini na makasi o eza na video wana oyo monguna satana akoya kobundisa nga modele oyo na bundi na mwana wana nga siko na boy pe kotia mabobo do nazobunda kala nzoto nazobunda kupenda te doto swani na ye ka maboko nazoluka zokotanga bite nazotia kabo nazokanga na bipe na olongola pe lokolo nanga te pona kanga makolobo so na longo lokolo nanga soka bendinga na kokweya eza place mabe on tozali na to se protéger kanga bina kokweya te pa bingai kaka musapi nanga lelo kaka ifo kota na nis do so ikota na nis no na obimse étoile na ozala sunde ngozala kite ozala sunde ozala kite bisinga ndengwana alobi nanga video wana bandeko video wana onga na salaki na lobela kika makambo na loba ikutu na lobela makambo biloko akolia nde monguna satana azoko sala mambo biloko olia mena loba azoko ko étouffer ba vie na biso spirituel na biloko akolia na lobela kikutu pe angote nde ka so molimo santo ememaki makambo nga na lobela ki na expliquer ki ndenge alatisa kinga ba poso nyama misatu nelongi na ngai
epi na yakoloba su likambo ke le 6 avril to nalobela kimbangu soko na yebi te na kati wana asiliki makasi na nini siko na yebi te esa ko silika ponga na lobi ke ndenge na beti lisolo ndenge atiaki nga ba voile eske yango akokai ko silika po ayela ngai modèle oyo ou bien asiliki po ayoki ke nga na bina lobela makambo ya kimbangu o nga ba apparition na ye o nga na mona spirituel na vie na nga nde nakutana na ye na yebi te asilikeli nini na video wana nasalaki sima na la fois dernière bandeko na nga boyebisa ngai bokomata na bakomantere wana monguna satana ekobundisa nga lelo alingi akotisa nga mosapi na nisi na nga alobi ke video oyo nasalaki la fois dernière alingi yango te alingi yango ata moke te video wana atomboki mpona video wana eske mpona beti lisolo ndenge alatisaki nga baposa nyama misato ou bien po nalobi ke le 6 avril nakolobela kimbangu eloko nini oye alingeli te na video wana po makambo mibale eza na kati na beti kaka témoignage ndenge alatisaki nga posa nyama na nde nalobi nakolobela kimbangu mwana ana na mokuse eloko ya kosala ngamba moko mwana ana azoluka bifo na bimisa nakotaka mosapi na nisi nolai na obimisa étoile no oza su ndongo oza te ba révélation ozoya nango wana oya nango lisusu te video osala azoganga mwana moko somo mbamona bazo baka nzambe nanga sunganga nzambe nanga kotikanga te nzambe nanga sunganga mwana oyo demo oyo akotisa mosapi na ye na nisi na ngai te sunganga mbamona lobi kaka au nom de Jésus-Christ de Nazareth bandeko kombo Yesu masi eza na nguya moko non kombo Yesu masi eza na nguya moko pekisanga nyonso kombo Yesu ya na nguya moko kondima te nabika ko nom de Jésus-Christ de Nazareth mona demo wana abandi kokwea aganga azokweya biso na vinga na avion azokende nazotala demo bwendenga azokweya azochange bilongi modèle achangeaki bilongi akomaki basorti nyonso toyebi bademo batiaka na batelevizio na bani sorte na maseke na donc akomaki basorti nyonso basirene donc alataki sorti nyonso oyo ya bespi mabe nayebi te so na obenga bango na maseke azokweya donc miso na ngai ezomona ndenge azokweya bandeko na nga naza na nini avion wana nazomona ndenge azokweya mbala mona azosetrouve mpe naza kofukama nazomona ye nayebi te soki se naona obenga ndenge naza kofukama nazomona ye pe ndenge azokweya donc si place wana ondire nazovivre na avion na nazomona ndenge azokweya epi ndenge nazalaki ya kofukama nazomona ye boye ndenge azokweya donc nalongwe mbala moko na avion donc namoni ke naza su na avion te naza ndenge nazalaki ofukamana nazokontinue komona sene nga namoni na avion ndenge demo azokweya na mabele nga nazongi na nga molimo na nge ezongi po oyo ezalaki na avion eza esprit na nga te nde tuka toloba siko molimo na nge ezongi nde nazalaki ya kofukama me nazomona demo ndenge azokweya azochangeaka bilongi azochangeaka bilongi na yebisi bino azochange bilongi azokoma na bilongi mosusu ya babota makasi oyo basirene babota tokimikimi wana azochange bilongi na ndenge moke te bandeko na demo wana azokweya akwei le kaka akwei boye
donc naomona ngo ndeti na avion le azokwea me esuki sikoyo le nga naza kofanda nakomona vision ndenge azokontinue kokwea kaka azotiaka boye azokwea achangeaki na position nyonso nde apres eye kosila wana mba moko mpuna susu na simbi motema nga nzambe na nga pema mbamo nzambe ekoyebisa nga bakelanda mobali no na mosala bakelanda mobali no na mosala bandeko na nga na bandi sukobondela na fatigi wana namoni na bandi kobondela mpona mobali na bandi kobondela mpona ye nandi kobondela mpona ye alapre nzambe abina nga ere eleki na nabondeli mpona mobali na nga alapre sikoyo leri wana ezalaki 12h wana ezalaki 12h esilaki bongo naoki somo nabengi ser na nga topartageaka nde nabengi nga bitambaka namoni naoki somo vraimen tala boye naokaki pasi vraimen naokaki pasi na motema nga bibitumba niveau oyo ndiango nzambe alobaki na nga monguna azoprepare eloko ya monene mpo na yo donc nzambe ayebaki ke na osala video wana nzambe ayebaki ke video wana na osala eza bitumba yango abaki na monguna satan azoprepare eloko ya monene donc avant kutu satan azwa ide aya kotake nga aya koluka kota mpo ayaki neka alukaki kutu te ko akwesanga na avion na ye ka anda oluka akotanga mosapi na nisi na nga apres le nasololi na moninga wana topartageaka na ye nde apres naye ko 15h elere ebeti nga bi nafuka masu na 15h nabondela bandeko na nafukami na 15h nandi kobondela nde nzambe ekotia na cerveau na nga nayebi te koma na koexplike bino nzambe ekotia na cerveau na nga ke namonaki nayebi te na ndokanisa ole wana ndereki nalotaki eloko moke bakobanda osala bato makambo na kati ya nisi na bango bamona ye kokomprendre ke eza banini oyo coronavirus bateste nango basalaka na zolo sikoyo mokwana natuni mbali na nga biye moto alobaki yango ye azotanga soki kekepa soki wapi alobi ke ade balobi ke bateste oyo baosala na zolo na Chine fe ya Chine babi baosala yango so bato na zolo te ifo bando osala yango bato na Nice fo bando osala yango bato na kati ya Nice ya bato mpo batala soki moto ana coronavirus bando osala yango na Nice bandeko na nga lere makanisi wana eyenga na motu boye kaka esalinga lokola ke nalotaki yango ndi na comprendre te nazwili yango wapi mbamo nzambe alobi na nga c'est ça monguna satana amoni siko na temps oyo makambo ebele ekomi kobima yango wana alobi ke ifo azwa bato betwale na banisi soki isi bazwi etwale na nisi eza pasi mpo omona susolo tosala boye babiloko spirituel yango wana naye koprevenir bandeko plus tard bakoloba na biso bateste wana ya bamaladi oyo basala yango na Nice bandeko nanga kolinga te mpo se bandi kota Chine bakomosa yango bato na Nice nayebi te na okota nano mpe na internet totala tokota nano na internet toverifie soki deya babandi kosala yango mais namonaki mobali nanga bezali na Chine nabi nanga foya na Chine babandi deya kosala yango bato bateste oyo azolo na Nice donc nzambe ye atienga ngo na motu bamwa alobi nanga bakozwa betwala bato na banisi ya bato yango wana bandeko na ngai video oyo biti nasali yango yango oyo kolinga te atoki na hôpital o examen moko bakosala yo ifo tozwa na nzela nisi na yo bo to protéger yango eza na makambo mpo nga na swani na satan ye moko lelo akwei kuna na desert kuna tia luka zonga bo loko azani ka satan ozonga na ndimi teke ya kufa te lokola akwei kuna ye penza
mutakitsuka wana ye wana penza eloba nango papa nanga mutakitsuka ye wana onga nazaki ne lelo na 12h nazofuka mezaki ndoto te na se retrouver na avion wana le na bi au nom de Jésus-Christ de Nazareth nde akokweya donc abundi penza azoluka kanti ofandi bo mwa makolo akopanzana azoluka kotisa loboko akotisa azoloba tala ndenge nzambe akanga bango na bapiège na bango apesi biso suma yele ti yango na koyebisa bandeko basi oyo nayokaki yango paster moko alobelaki yango mpe abike sodomi wana babenga mfe ya sodomi sodomi wana ke naloba maboye rapport sexuel na nzela ya nsima eza mabe makasi domoni nzambe alakisi biso so moko ya likambo oyo ezokoetufe badon na biso spirituel moko ya likambo oyo ezokoetufe badon na biso spirituel eza yango do ba oyo nyonso bosalelaki so bosalelaka yango tika yebisa mobali noki nalingi lisusu te donc eza mpe moko ya oyo ezo ekangi badon spirituel ya bato etufe betwala bato etwala na biso mpe nzoka efandaka mpe wana awa ezali na nisi susu po oyo mutu deja toyebi yango de abanda kala oyo aloboko nzambe autaki koloba nanga dernièrement de na nisi su naye kocomprendre nayoka ngo mpe pa paster moko alobaka yango abetwala moto efandaka mpe na nisi alobaki yango do naye koyoka ngo lelo nga moko na monoko ya satan ye moko naye koyoka ngo na monoko ya satan ye moko abimi azalaki nanga lokola mwana moko ya 6 ans wana mena autorité tala makasi alobi abisoka na koti musapi na nga sona na koti musapi na nisi na yo olota so bandoto ozolota te barevelation ozozwa mosu te nde yango na oyebisa bato bavaccin teste ya coronavirus oyo baosala na zolo ekoma na nisi na biso kolinga te na façon nyonso loba na bango bokotisa yango ata na makasi na zolo ata bokosala nga nini na zolo bokotisa ata na kotraite yango nsima me na nisi mpo raison bapesi ke na zolo ezosala mpasi me na nisi eza mpasi te raison bapesi yango wana na okosa bino te bosala barecherche bomonaka ebandi deya na chine nga nzambe azongisi ngango na mutu nayebi te koma me azongisi nga le na obondela na 15 makambo na yebisa bino eleki na 12 na 15 su na fukami na bandi kobondela nde nzambe aye kozongisa ngango na mutu ke bateste ya coronavirus bakosala yango bato na nisi nga sikoyo na bandi okanisa namonaki yo na ndoto to nayokaki yo na ndoto to waye nde sikoyo nde mobali na ngai yenga na bisi ezalaki ndoto to nini oyo nga nalobi ke bakosala bateste ya bato na nisi mobali na nga lobi te nga namonaki yo na ninga abi wi ya solo na mboka nini wana bi na nga na Chine ozomona na Chine donc ebandi deja na Chine donc nzamba lobi donc bakoetufe mpe baetwala bato bazongo na nzela nisi mpo bayebi ke bato ebele na ngonga oyo bakobanda komona makambo ebele banini donc nayebi te seke wana eza mpo ayebisi nga ameki nyonso akoki nga te abe etikali kaka eloko moko nisi na yo etikali kaka eloko moko nisi na yo nayebisa bino verité bilo mosusu nzambe aprotege akoko ondima te bolimbisanga na teme na koloba nga ata soki nalingaki na mekango ebanda ko bloke penda rien ata mokolo moko nasalelaka ngo te me na mekaka nzambe ota na likolo nalinga na mekaka penza bosala boye rien ezongisa boye boye ko bozongisa boye boye bloke lelo nde na comprendre ke nzambe aprotegeaki étoile nzambe aprotegeaki étoile yango bandeko nayebi te baoyo basala yango sodomi wana
en tout cas faut kobondela makasi betoile ya bato ezalaki étouffé à partir ya iloko wana sikotano no bapase mosusu baote yango babi eza problème te siko ngana bapase na toza langage différent siko vraiment ata otu nzambe alobi na nga te ke omela makila nde ninga na okwaki yo oza ya nzambe siko na bato baolanda biso lenga na olobake bameshe te bapase mosusu wana babi ke bameshe lenga na olobake balobi nzambe alobi ke bakoetufe badon ya bato apati ya nisi ya bato eloko motu yesu na ye naloba eza na bato mosusu soko olali omonaka bato ebeye baza bamari de nuit est-ce que eza na bato o mari de nuit azwa kosala rapport sexuel me na nsima na ye ayo osala rapport sexuel na nsima na ye bato wana soki so omona yango na ndoto na yo to na nini mari de nuit azosala rapport sexuel na nsima no yeba koza na likabwa makasi yebake oza na likabwa makasi mari de nuit soki azosala moto rapport sexuel na normal boye seke azoko etufe kaka badon ya moto aotia basemasa mabe kati na moto me soki azosala ngo na nzela nisi ya moto yeba yango ke azoko détruire étoile ya moto wana seke moto wana aza na badon moko spirituel makasi yango mari de nuit azosali na nzela nsima ponga elo na remake alobaki yango mwana wana demono nazalaki ne alobi na meki na position nyonso nazwi yo te na meki naya penda nasala rapport sexuel na nzela nsima mpona etufe yango nakoki te yango nalobi fo nazwaka na nzela oyo na nga mona azokotaka mosapi donc elingi elobaki soki nzambe apreparaki nga te donc eloko ya monene alobaki monguna satana obongisa nge eloko ya monene ezalaki asala nga ezalaki nde rapport sexuel na nzela ya nsima donc ngai nalala kaka bota mosusu na loti mutu ebandi kosala nga rapport sexuel na nzela ya nsima mbala moko esili me yango moni ke akoki te yango moni asali on siko na façon oyo eza lokwa nayebi te so ye moto abendaki esprit na nga ekende na avion wana nayebi te en tout cas na vraiment na explication nango te soki eza ye moto lenga na osambela bende esprit na nge eke kuna mpo atianga mosapi alakoki te nde esprit na nge ezongi nango wana nde nayebi te mais je crois que kozalela ndenge wana ozomona donc oyo oyebi ke mari de nuit ayaka kosala rapport sexuel na nzela nsima yebaki oza na étoile ya makasi fo kokota mabondeli makasi jeune de prière eza bien makasi fo kokota mabondeli makasi ndeko na nga kokota mabondeli makasi so oyebi ke omonaka biloko bongo to omona déjà une fois mari de nuit ayaka kosala rapport sexuel na nzela nsima ubi olaleka omoni lokwa moto akoti oyo loboko na nsima yeba yango ke oza na étoile makasi me eza étouffé soit oto bayibaki yango bazwaki yango mais na prière na nzambe na biso en tout cas ekozonga na prière mpenza na nzambe oyo tosambela ekozonga yango wana oyo nalingaki naya kopartage na bandeko na ngai nyonso bato nyonso balandanga na video oyo bosabone na chaîne na ngai Adelina Ngandi donc Adelina ana suka Ngandi bosabone na chaîne na nga tosala live le 6 avril nalobaki eza mokolo tata Simoki Mbangu molimo akolo Yesu molimo nzambe kitaki kati na ye eza le 6 avril yango moni monguna satana atiliki alingi te tolobe ya tata Simoki Mbangu nayebi te soki asiliki li video wana asepeli nango te
nayebi te soki eza mpona tata Simon mais je crois mpona tata Simon bon nandimi te ka liso na obetaka ndenge akangaki nga voile boye yango ya kotombokela makasi boye nandimi te mpona betaka na nga makambo ebele asala boye azongisa boye alonganga te asala boye nalobaka na nga mais namoni keta mosusu mpona ye naloba ya tata Simon Kimbangu yango atomboki makasi abi yo omona su mutu wana te omona su mutu wana te oyo omona na misu na wana don naozwaka na okoti omosapi boyeboye ozomona donki yango kaka nalingaki na partageant na bandeko nyonso nzambe aza na moko vraiment bosabone na chaîne na nga Adélie na Ngandi bosabone po biloka boye soki si bato babone bakomi 1000 na ndosala live na yeka na lobi na olobe bele boye te na yeka na lobi na bino le nécessaire to bandi siko ko solo yango na bino ba question bandi ko tunana en tout cas ça la très bien chaque semaine ata une fois tozo ko solo la toyokani ero esala ke bato ebele basa na jour po esa kitoko po makambo ezali vraiment donc nazwaki révélation moko boye lobi na olobela prochainement na kozonge po kutu nasali o po eza urgent nango ezaki ke po nayebisa bato ke bo permettre te o basala test na nzela nsima kolinga te o mwasi na mobali ata paster na bino wana alobi na bino sodomi eza problème te yo mwa nzambe kolinga on te eza mabe kolinga on te ekoti o bokonza likolo te ezoko étouffe don étoile no ezokende ezoko étouffe yo eza mabe makasi eza contre nature vraiment makasi comment un pasteur koloba makambo boye nzambe asunga bana na ye vraiment nzambe ayebisaki nga mungu na satana alongoli bana ebele mayele tandi ti nga nalobi toloba ya kimbangu bato baoloba toloba ya su jésus te toloba ya kimbangu nde tolobela jérémi bo tolobelaka na beglise tolobaka jésus tolobela mpe jérémi nalobi toloba ya kimbangu nde tolobelaka jérémi nde tokolobela Ézéchiel ozomona c'est ça et d'ailleurs pe makambo mutu nyonso akomprendre ngo te comprendre ngo te jamais mutu nyonso akomprendre ngo jamais mutu nyonso akomprendre ngo te c'est normal ozomona nga na baki nazoloba makambo ya molimo makambo ya esprit oyo nga na vivre na esprit omoni nini naye kobetela bino lelo o makambo esalemi nga ya molimo eza mambo esprit ofukami boye ozomona vision eyo okomi na kati ya vision na mbala moko eza te ndoto ozomona yango nazoyebisa bino makambo ndenge elekeli nde mongu na satana alinga azwa étoile na nga kotanga mosapi na nisi na nga azwa étoile na nga abi na nga ke soki akoti mosapi nga na kolota susu te na omona su ba révélation te ozomona nzambe akangi ye mpe na piège na ye akangi ye na piège na ye tocomprendre lisusu ke totika te banino bateste wana ya coronavirus wana baosala bato na zolo ezokoma na nisi na biso bandolo basiko te po tosala obie fo na nisi na opo na zolo ezosala pasi yo siko boya na motema moloba bozwa kaka na kati ya zolo oke na hôpital babia examen mo boye totatala ngo na kati ya nisi boye boya na yo bandeko na nga boya bazo étouffe étoile na yo bakomona étoile no boye na mbuzu nzuta mosusu bakoki kozwa ngo tali kuna nde babi fin ndenge demo wana lobi na nga tata na maseke ndenge alobi na nga alobi eloko suka ya monene kaka ifo azwanga na nzela ya nisi na nga yango na bandeko natiki bino nzambe azala na moko oyo aolanda video oyo elekaki na baki na olobi ya biloko ya kolia mais nalobelaki on te nalobe makambo mosusu saint esprit ndenge ememaki ngai je crois mais prochaine vidéo oyo naosala na olobe ya biloko ya kolia nka po toza
toza na période kaka na osala ba vidéo mpona makambo ba révélation kolota donc o nyonso na kolobesa kaka mpona ba révélation yo na pesa ki exemple wana ya makambo ya ndenge ezalelaki ona pesa ki bongo en tout cas bolimbisa nga vidéo wana na répéter baluse maloba bolimbisi vidéo ona sala ona fatigue naza tellement fatigué mais naloba ki faut bande kuna ba yoka makambo o lelo na kolalisa yango te lelo et comme siko na ba révélation mususu les mêmes jours na zion kaka na lobi yango mbala moko en tout cas nzambe azana moko na moko na tiki bino kimia ezana bino na kombo na Yesu Masia amen.